Lisusu na bino nyonso bokolanda biso na laisser partir mon peuple ya lelo et bienvenue dans votre site tolobelavie.com tolobelavie.fr ezaka biso lelo tozobeta no mo lisolo muke ya mboka ndenge tobisa bino biso zawana pona bato nyonso tozaka te pona bakangomba pona te tozaka pona bato nyonso. Merci na Washington le grand pays na Munich. Merci encore na Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Pourquoi ne pas na loba? Merci na Sims Biso na Biso. Audrino Muzombo, le coiffeur de l'éternel na Pesio Mbote. Équipe oyo yango o to bete la kabino masolo, lelo tozo beta na masolo muke ya mboka. Tatu maboni. Bien, papi ngai. Turambo malembatabe toujours. Yo yebi mona ginga sani toujours. Pour la ça mona ngapa. Kana nzoma na kana. Bon message ça mona côté. Ciao. Voilà, Mama Mboka, tu es dans l'histoire Mboka. Ah, tu as posa, tu as mobilisé Kakabana Nzambe, Nyonso, Congolais en général, Kobana la diaspora, qui est dans le monde entier, qui est dans le Congo, Kinshasa, pour les 25. Les 25, Oyo, la marche là, Tala, Joseph Kabila, Ayambi Mosengo, Nakuzu. Ah bon? Oui, à bon délire que, Yebisa, ba politicien, Yebisa peuple congolais botika ba marche botika ba pression boluka sécurité na ngai pona tango na kokende na za na sécurité Mosengo alobi na yeke je suis incapable de te sécuriser eza likambo mboka il faut congolais mobimba vana a décidé puisque mboka oyo eza ya ngai te eza ya yote eza mboka congolais d'abord moto yo aza na considération eza congolais c'est-à-dire marche ngana za na pouvoir te ya kobima ko marche ezate na kotika marche te puisque marche ezali moyen de pression oyo congolais il faut ça puisque yo ozali usurpateur yo ozana mandate yo ozobenga bapaya na minduki baya koboma ba congolais yo ozozo bangombe otie poison na kati opese ko ba soda rwandais po bakote na Congo. Alors ngai na za incapacité ya kokende bimisa congolais ke Kabila lobi boy il faut que le peuple congolais mobimba vanda tozo zela Mosengo akosala la déclaration officielle tenu colonie toyeba eloko nini classe politique na Mosengo bako décider. Alors pour la marche ya le 25 eza retenu peuple congolais ozana chango ozana mapela ozana kingasi côté nyoso ozali ozana kananga ozana mbujimai ozana nganda jika le 25 to sisi kiliti à 9h30 10h bisotu na nzela Bible kaka chapelet kaka oyeba kaka maboko na biso Kabila aya na minduki mais toyebisi eboye frigolé alobi na eboye notre combat politique pour la libération du Congo est comme mystique. C'est-à-dire, à vous les armes, mais à nous la victoire avec Dieu. Yangonde, nous avons sensibilisé, bino ba passer, bon libérer ma peuple, babi mo pona mukolowana, pour être bisotou, les 25, la balabala. Non mais, nga na ina comprendre le mot côté. Est-ce que marche eza eloko moko eza lisumu so na Bible marche epekisama epekisama atate. Ah donc elingolo ba pasteur to lo bakaka pona ba chrétien te ba musulman pe bazali ba musulman ba bouddha bazali ba tozana ba confession religieuse ebele eza na mboka na biso po eza libanda mboka bino nyonso tout marche eza loi constitutionnelle na yebi ke tout la liboso bazako ba marche te bozaki na raison bozaki na raison de to pesi bino penda avantage à makamana parce que ndenge bat bakendele na liboso eza ndenge bat bazako sata ezaki na hôtel ya attendement to zako zelate dérapage ezalaki makambo ezaki et puis bango moko su bakomaki na message ko finga batu na télévision na niveau mona un combat donc disons combattre ezaki lokolo moko boye groupe moko ya pression ya kofinga batu na télévision bato se permettre ya kofinga ba bêtise batata mama bakamoko bazako lobate yango moni elembisaki même batu ya église mona bima libanda ya lakite parce que azomona kosangana batu ofinga batata batu mama batu azobeta bapo bazoka pena makasi bapi batu bazana ba premier et puis batu bazana ba conséquences na mwebele mais lelo yo niveau to komi ils sont au niveau à côté à dépasser et comme niveau à côté à le présent le présent ngolo maman pasteur batuni confession religieuse nyoso partout bozali bakende l'église na tongo bokoke na 9h et comme 12h tika ba sœur tika ba frère ba ko bundela mboka na bako ya ko tambola pona mboka na bango
libération moko ezaka pour la confession religion mon côté ezaka pour la catholique ou bien pour la église de réveil eza pour la Congo tout entier parce que moi itanga maka pour na batu malamu tena batu mabebe batu so azo bénéficier nango ba kozala peka yango to linga to lancer appel oyo le 25 eza la marche moko pacifique tozo pesa mise en garde na bakasser batu babukaka batu bakenda pour na kobebisa nation pour na kobebisa image ya marque même wana poto pareil yango na sepeli bandeko nanga na moni ba combattre ba police ils sont revenus dans les raisons parce que to lobby likambo chaque fois que place à kofinga il faut argumenter na la dit ça fait breton le au moins c'est pesinga bi na place au finga mutu moi je préfère mettre les arguments autres pour avancer parce que si tu finis mutu to tika les siga moko mais si tu pesi ba argument to ko le cahier liboso elingo lo bani kabila elo na yoki ndenge bishop alobi ka ndimia lobi ke andimia ke na yi yo ko sa ndimia ke ne po yo za ko finga ete andimia kende parce que Monique Maïl est utilisé cette fois-ci et l'équipe Oya Zakozela. Il y a montré le cette fois-ci bateau va ça la échafaudage. Bima déjà là moi c'est na marche. Tout le monde a une force ouvrière va ça la car même ba chauffeur a fait ça va ça na poto ba camion kaninzela. Bata il y a échafaudage. Bima na biloko échafaudage na nzela. Bateau va ça la ménage. Bima na biloko na ménage na nzela. Bateau va lamba ka bata cuisine. Bima na biloko cuisine. Bata sécurité na émission tous les couches. Babimi mukolo wana bobi pour esili marche esili mutu na mutazo na ndako na ye mutata na esika kobenga mutu te po mutu ezo marche ezo benga les partis politiques te eza ni ya IDPS ni ya Palou ni ya peuple eza marche pour le peuple congolais tout le monde eza te po na association tel ne ben te association moko te ce que to tikeli yo moko obunda po na Congo kokate ce que to tikeli bino malo obunda po na Congo kokate mais ce que toza biso yo ensemble to kolonga likambo yango to pesa le 25 marche na mutu nyonso ya ko participer ba pasteur il sa bande ko na yo ba bimisa ba frère ba sœur ba ya na nzela ba tambola pona mboka ba sportif bozola la trop tant ya ko fingana tant ya ko luka ba médiocrité et c'est l'équipe tout ça attente nango ya ngwana te mon frère tant ezake mboka feza la bien tala ndio to ko fingana na poto est-ce to ko fingana na bol est-ce que na mboka na so to fingana bol to utela kisasa yo so mona ba fingana ndio to fingana na poto médiocrité tout le monde makama to avancer ba idée to avancer ba proposition tout le qu'est-ce qu'on peut faire pour demain lobby ko zala ndenge nini yo zo finga ba bongo so ba proposer lobby za la ministre Songolo na ndenge do so sala na poto ba on peut so poste to ke na to zala besoin ko lo ba lo boté on a besoin to ke na to lo ngwana o to zala mo liboso on va voir après ouais messager comme lobby avec l'Éternel nous ferons des exploits et comme na tango ya unité ba congolais pote to ibala ko kangula mboka et ko faut abeti sete a lobby même mètre carré ya mabele et kei bana na biso bakoyaka ko récupérer yango tozana na mai na makila ba congolais ba ndeko na ngai tokozela nde biso ki tokufine bana na biso ba ko récupérer mabele ezali soni ya kosakana te la kisi prédication historique ya papa Ekofo était aki biso congolais mobimba était ba politicien était ba ambassadeur o ba représenter ba pays occidentaux était na ba pays voisins biso ya liboso faut to tirer la kisi que non ne trahit pas le Congo et nous banini congolais mabele mboka na yo côté kayango te balobe biso ba congolais le 25 ezali marche biso nyonso tokozala sima ya église catholique sima église kimbangise sima église nyonso catégorie confondue sima ya peuple congolais to lingi te to djembela sima ya mutu na région de Bicho penenga lobi que non na kuzu na kuku balobi kabila go kuta na papa Mosengo et là to kolobaka ka boy erreur ya 2016 papa oyo ya accord et se répété oui faut to lobi et to se répété parce que kabila za lokola mwasi oyo kangene kobo Franklin de Lila mbeto yo lobi na kolimbisa po bible limbisa mais tango limbisi mwasi ya ndenge wana tango azongi libala akoyena bolingo ta koyene pa bomayo yango eloko oyo accord ya liboso ya 2016 oyo babakisela kiye mbula moko ya grâce abongami alobi atikali na pouvoir pour sa sabiso mais reculer pour mieux sauter to sosoli siko 2018 comme na tango to za ini ko finga ezali nango ba sujet mo ba faible to comme na tango congolais to za la ini to za la soudé pote to ebela ko kangula mboka na bolingo ezala naba nyoso tout toyeba na kosala na association so bolingo feza la pote congolais toyeba na kolonga mboka wana toyoki ndenge bafingi biso balabi ayaki po a transformer biso mais akokite mais soki na tali penza po na ngai na pesi réponse que non Kabila ayaki na babote Congo muté transformer ye elatisie base à Weston Kabila ayaki na Sokoto Congo muté transformer ye et pesi ye costume na cravate ye fasenga Congo merci congolais linga oye ba valeur ya ndako na yo oyo lala kaizali Congo kolinga te mupaya aya kofungulela yo porte ya ndako sinon to kobenga surire akotuna
est-ce que kolonda ko zala yo ou zala locataire fungola matobi pa bozali tozala soudé to linga mboka na biso ndenge Yesu Kristo alingaki Israël autrement to loba yango wana Zambe azala na bino akomba abatela bino. Voilà, na so rappelé bino toza wana net print Kelly ce que lingio sala musala nyonso je crois adresse yango wana bilo to sala kapé yango wana n'hésitez pas contacter biso le 25 balobi biso tout vraiment toza na balabala pour la cause oeza juste pour na mboka na biso. D'ici là portez-vous bien et restez connectés na tout le de la vie. Merci. Laissez partir mon peuple. Laissez partir mon peuple. Tikabana nanga bakende. Sito ya papi gere toro beravi eza sita soro penza toro beravi sito ya papi les optiques biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na ba papa na ba mama na koko donc awa tosepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc ça veut dire ezali nyonso eza pas Vieux Sims toko gaz na gaz live nongo ila ino to la kata ville à Lyon chez biso na biso avec papi gain to le bela donc papi gain au Paris pour ça ma sona la ville à Lyon moi toi na exotique à ville à Lyon il y a bébé dans gaz na la koya isika mo donc c'est que ma va bien gaz la présence na boka na bébé mambe donc kilo mona papi gain dans le kilo gaz na gaz à live kada terrain quoi na exotique ya vie na biso na biso o vie na biso ça na mboka lolo na mboka soko mutimba soko le awa te seko mona lite c'est moi qui ça fait l'image de Lyon alors toi na biso na kata Lyon donc soko le awa te donc ça veut dire oya na Lyon te ben again Blaze Fashion le mot évidemment à la biso yango nde makambo ayaka tout le temps tonaka pour elogo oyo oyebi yango ndenge ekendaka moko mobimba ya Lyon bayebi de biso oyo na biso mpe bakoya mbo kitoko makambo tu kitoko biloko to alango besoin biloko na biso oyo akini nauta ekini biloko yango kaka yango nazolia yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito fatiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que está a poder estar a comparecer. Biso na Biso, ngai awa, o que ninguém vai conhecer balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa pe bato ndenge ya bien, donc biloko nyonso ya mboka ezali ngambo na utaki na ba marchandise donc awa biloko ezangaka te année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba musala kozala sérieux na musala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso ngai wana mingi oloba te nazali kozela bino oya musadomema musala liboso nzambe asunga bino.